Amélie Bota. Amélie Bandeko. Merci. Naza na des témoignages, mais nazo pesa moko vi tona bato ndenge bazali ebele. Naza ko remercier d'abord l'homme de Dieu pour na liloba amemeli biso. Amen. Témoignage nange zaboye le 17 11e mois 2021 nayaki kozwa lipamboli mosakoli moko ayebisinga lobi ndeko est-ce que yo okoka liloba pourquoi mosakoli azotuna nga boye alobi okutana na makambo moko des fois okoriske kokima liloba toye okoma na 2022 mois de mars deuxième jour oyo gouvernement banosaki makambo ya covid mwana nanga aye kobela ya 4 ans 2 jours après aye kokufa mwana akufi tokundi mwana mwasi aboyi akimi ngai nakokaki kovanda wana te na ye kodefa mbongo ya grand frère na ngai $200 na bakisa na mbongo naza nango na zwandako vi covid misala eza te nazalaki ya mesure ya kokoka kozongisa yango te toye kokoma ke bashoke wana mwana kokufa mwasi kokima ma propre famille boya ngai naye kobela naye kosala diarrhée pendant 3 mois mais na bande kovanda na mwana petite sœur yenda bande kosunga des fois bimi moi eloko bon le temps grand frère ye komona ke non mwana ayiko yoka ke nazobela makasi ayiko tinda mwana mosu ya docteur aya kozwa mwana oyo azosunga ngai na shoke wana na lali ndeko kufa nanga nyonso yango wana ameli bota kokufa nanga nyonso yango wana na moni nzoto nanga etikali boye nga siko na pesi nzoto nanga mukongo na komi kokima mbangu nzela mulai nazokende ofira mezi nazokende nzoto nanga ezotikala nayo komata ngomba munene eza donc ngomba ya munene penza na matina koma moni kande to mona kabata maboma nayo komona l'homme de Dieu presque nzoto nyonso bakifunda nati kande to mona kabata mabomba na mikumba nga na landi na lobi mutu na nzambe mikumba ebele boye pesanga mosusu na meme alobi te okokate avancer na lobi mutu na nzambe pesanga oyo muke osimbi oyo na meme alobi okokate au fur et à mesure toza ko avancer na bwaki miso boye na bisi alobi mutu na nzambe tala cimetière na biso alobi yo mutu kobikisa bango ameli bota to avancer na tala liboso boye ville ngalobi mutu na nzambe tala ndako wana ndako kitoko alobi eza ya yote ba mangetela ndako mosusu liboso alobi eza mosika mais tala nano sima leta na tali sima alobi zonga ngasiko na bandi ko zonga kolata nzoto nanga donc au fur et à mesure nazo zonga nazo na sutuka boye na sutuka natala pembeni boye mwana leki nanga mokazala na kingabwa lokola bayoka ke nazobela yena mwasi na yaki kotala ngai ye azoyemba parce que azape mwana liloba mwasi na ye azolela mbongo te eloko te ndesi kwa lobito comme église na lobi to comme église te mais nazana numéro moko awa ya CG era zalaki secrétaire général vu que na bana otangisa mwana na ye na lobi benga numéro wana abengi atindelinga mbongo alobi chaque fois que ozana problème benga kanga bandi ko tindela kanga mbongo na mpesa ameli bota nazo senga na mutu na nzambe bolimbisi pona ta mais na kozala un peu bref le temps na bandi kozwa lisungi wana musala pe ebebi je suis totalement abandonné libota nanga baboyi ngai ma propre famille ezateke bana mama moko papa moko ameli bota mais eloko nayaki ko témoigner eza plus ko pesa comment na mutu na nzambe bato lokola biso boye papa te mama te libota na yo vike bango babandi kokende on t'abandonne nga lelo soki naliaka lipa connaissance kana découvrir na kati ya iloba na nzambe chemise nalataka oyo connaissance nazwi ameli bota
Bongolo, cet amour-là, de vos monnaies de Konabino, automatiquement, il doit être soutenu. Famille, en zone babouaki, mais famille en molimo yangoy. Pour la battre la vie. Itato ilangeza boye. Undima, église liloba nzambe. Kokota, église liloba nzambe. Nando Konabino, nazaki nanga libanda. Na semba na église libanda. Mais kolala na bandoto nazomona riban et le kaliboso nanga riban na bakomi église loba nzambe église loba nzambe amen yaka kokumsanga yaka koyembela ngai tongo etani tolamoki na bosene pe ndoto wana na lotaki na vai nanga buto yaka te ye tozongi na pongi riban wana zongeli ngali susu église loba nzambe église loba nzambe ngongo na ekoki ya koyembelanga ya kokumisa ngai amen tongo etani tolamuki nabi ndoto deuxième fois na bengi ser na biaka na tema na moni ngabe toka lelo moina raté ezate toke totambola malem totuna église onge saka wapi pona ibilanga ngote ngazeki na église libanda tebano kena ser kende tebano tuna koto église lobanze msaka wapi o kende kabo koto ezaka wapi o kende kabo bato bayebinga bazwa o ba José mais yo église zo lukaka badaka mesuni ti siko temulo sumaka ba Thomson sumaka ba biloko ngabi na o kende ka kuna amen na komi pembeni l'église totuni église ya lobeza wapi o yangoyo na tadi yango nani boye ngabi la sirebe mende yangoyo to kotina ser na mona basali babengi papa ndenge ezalaka ngai ye o ngai ngabi makambo ebandi mabe amen na keli bosa basali batali ngai boye babi yo ozana elembo ngabi lembo nini pona ebilanga makambo ngo te na molika riban babi voilà mosali aloba ngai makambo nyonso na monaki na butu na ndoto batindeli o riban eloko na sepeli na yo po ngongo na ekoki ya koyembela nzambe ya kokumisa nzambe ngabi mena yoki boyembaka banzembo moko boye onga na yebi te makambo nyonso bosalaka na mpona ngai eza libanda babi na ngai kaka moto atindeli o riban ye moto akopesa yo makasi amen na vanditi nazongi ndako bapesi nga toyi na basali avant nalala na sambeli ngabi nkolo nga azaki na ngai na église libanda pourquoi olakisa nga église wana libanda te na vanda soko okolakisa ngai otindeli ngai riban église loba na nzambe na tuni est-ce que yo pokotaka na église yango o naza kuna bongo prophète Konde oyebi ye o nayebi ye ngai bon na oya amen libota na ke église kolala na tala na ndoto babilanga zala concentré tane tumbelo na tane tumbelo na moni basana nzambe abe omoni nini ngabi na moni basana nzambe abina tindeki bango baya wana po baya ko bixera milimo na bino amen ngabi bon pa na zalaki basali wana ba bese milimo na biso te kana liloba na vandi na binkolo bongo yo na ko mona yo te prophète Konde oyebi pe ye so na monyo te ka lelo nazo bimala ngai na ke luka sika yo kotaka pona mukona ka suka na mona gloire na yo amen kolala abila ngai na kotaka na bino na bongo so yo kotaka na so bongo prophète Konde abelongo mona ngai na mona yo concentré na mona elingi mozo kita pembe na ngai elingi kiti ete pembe na ngai alo balanga o mona ngai te amen na baluka boye
ole na mona ezalaki motinda mite mwanze te elongi na ye moko na gangi ngabi o prophète na biso aza nzambe ndenge nini so na kya limete na komona ye akopiaka mbote toko solola so oyo lobi nga abila nga na lobi na bongo parce que kotala konde na nzoto te nzambe oyo zo luka vana kata konde. Amen. Na gangi na mbetu na gangi seka mki nini na ibisi se prophète alobela so vérité te pona nga nzambe yo. Amen libot. Na zali mondimi ya Luanda na kota na Luanda na golfo. Elo nini yaki koleka na bomoyi na nga ya vana kende ba Luanda nazalaka na dona ina mwasi na ngai awa na kufelaka mwana mobali. Et après nango na ndenge ya ko rive tozana belingo mbawa na kaka makele belebele wana. Et après nango na ndenge ya ko rive na ke Luanda. Na Luanda na yoko ndimela liloba 2010 po toyina baninga mususu toyina baninga mususu o tozali koteka na bango bazia bandima liloba tozali tango nyonso komona débat abiloki se na ndeni ni bio bobe ngana ya biloko na bulaka misuni te ngani ngana misuni mingi koma kala ndengo wana ko arriver nini tango na ba faire na ngana yeko kweya et après nango ka muninga na pardon baninga na ngawana mon frère si yo n'ongo ko ibweta makambo ezo leka ba souffrance makambo belebele. Et après yo ko arriver nini donc ba yo ko memanga na église wana wana na soyo ba minga na église na kata soyo mais na ka confondre te pona ko kota liloba yo sa na ego ya Luanda vraiment na ndimela ki yango de essence nini na kutena na kazu kamoko ya poison baninga balesa nga yi poison kaka ninge zala kabwe nako ndimela liloba na ego arrivé kawana ego yela ngai ego arrivé dimanche ne ya quitter sili to pisa bamboti na basali na nga fanda ndeko za bien te. Et après nango donc ego sala keno babi na nga keno ba expliquer nga keno ndenge za boy il faut ça s'agit wana poison lobo za ki wat capitaine na sala ki na fête na oza ko beba ndenge za boy il faut o zwa dipamboli mingi na ji o kimi ko kote en tout cas na landela ki yango na mona be kimi pe ekotaki. Et ko arriver le sous dans 2 semaines mwana na ngai ya mobali ayoko bela grave na yene tonga basali batali mwana babike mwana esa akei ade ya kufa azana basinga dije za maboko pe na makolo abi nzambe na kongonga na kunda mwana na Luanda lisusu makila na ngabia tika na mboka oyo nzambe do basala mais tangu nazo ko concentrer wana. Donc après le temps nakomi komona mingi image ya l'homme de Dieu do yambala mingi kutu ndeko manga eloba so na expliquer so bananga bi ngai eloba na 7 ans ya eloba mais makambo yo yebisanga yoyo ngai na tika komona ngote et après comment batamo so na la libre tout le temps na tiki makambo makila mwana so voir OK likolo na bandoto lobi mwana ye ne basali ngana koma ndoki bende nini nazonga lobi nango lisusu na lala boy na yola dona zo vision susu na la libe na lion moko pembeni lion munene makambo zo mono mais lion na so na tali ko to so na susu pembeni na susu na pongi na kila speaker su basali wala be mwana nga kuna zo banga no ko mema ye na église après na tanga bi rien o mona seke be na donc nzela pena yango na mwana po mona bobela bela Et après nango tina na mwana et au sala kake ba pesi mwana kimia donc babi kena hôpital na kena hôpital ya apita msemo ya vokumbi batali ka babi kana bisote kena Gérald ya na kamama koma na kamama wana boye le même jour vers 22h ba maman ba infirmière ba tika la babi na bisote bagi bana bagi 10 babina bisoko awa boya la boyete il faut kosambela po awa milimo mabe kotaka yibaka bana il faut vous appeler prudent il faut bolala na losambo
maman na baluka kei. Ah, bandeko na nga. Tokoma vers 0 heure. Na mona penda image. Na 4 mibali, basi mibali, mais bilongi na bango ko mona ngote. Donc bazo brûler penda. Ba ti ba costume ya noir blanc. Siko ba osandi so ba kina ba mbetu ya bana malade peut-être pédiatrie. Ce qui a tché le boko boye, a tché na poche. Tché le boko a tché na poche. Eh. Aïe siko jusque mai pas ya mwana no yangai. Et tazo bazo ba cha bazo ko katemba. Mo c'est le chant le yembo ekiteli ngai. Deutéronome 33. Na bandi ko yemba nzembo wana. Et après allez quand c'est la vision wana na yoko mona cantique de Moïse de la nuit, image ekiteli nga susu na yembi lo yembo wana. Un temps na susumu ki boye na vision wana. Natabe mwana penza ici ya kufi. Abi oui ya kufi penda. Ba doit tindika ka mwana ba ye. Ko ba tindika na mort. Esi bango te mwana nga kufite. Mwana nga kufite. Ochika mwana akufite. Abi nga yo za nani yo ba mwana akufite. Mwana yili ja kei. Ete. Bozwa bokota mais oya nga akufite. Bandi sous le yembo wana. Deutéronome 33 na tiki na koti cantique de Moïse na tiki na bandi 700 trompettes de sila ki te mwana moka susu muki pai. Voilà. Mwana mba moka beli pai, spa ki pai. Ah, mwana zui mwana na memi mwana. Docteur la atali nga lobi faut c'est féticheur, ya c'est grande féticheur. Ngabite ngala ngate. Ngangate. Abi ndenge za boye vraiment que nous sambela nzambe hein kende ko lia soso hein bien porco ngabite biso lia porco te biso lia matiti toti ndanga na ko lia soso ndepeza bebo sela ngaka saida nabima na fa soso ate mwana nga shabiki angisi mwana makila mwana pa binanga papa ko lisai akino sikuenta atrofanda sute fi mwana makila na chemwa na lipeka bango bazo sistete omoni yo ozobima na teti na ndenge na yo na soki e arrivé lisusu mwana asali rechit awa tokoyamba yo te na bia ko sala retour ta comme na nzambe na kena ye mwana nga neza boye sili donc papa na biso déjà pesi déjà nga donc loko ya soute na kena mwana nga entamba mona chebe mwana nga lipeka na kei na bimi. Amen. Amen, bana bongolo. Amen, bana prophète Condempolo Dominique. Soki na telemi lelo liboso na libota na ngai ezali pamba te. Amen libota. Tozoloba, mais oyo to vive en live. Prophète Condempolo Dominique na moniye na sens ebele, mais na sens oyo na zolobela ye na tikali kolobango te tilelo depuis na bela. Amen libota. Amen bandeko. Ngande kona bino nazaki lisusu mutu na mokili oyo te. Na ebisi bino solo. Mutu amonaki yango na mosika, c'est l'homme de Dieu, le prophète Condempolo Dominique. Nazaki lisusu mutu ya mokili oyo na lobate. Na ebaki lisusu bongolo esika ezate. Soki na uti ndaku na ebongolo. Au retour il faut na bunga botala age nanga soki na bimi na ke na bureau et pas na bandai ko sala na zoe banda kote na zoe banzela te na ebi pa ya kokotela te ko bimela te, c'est-à-dire c'était très grave pour na bomo inande ko na bino na ibisi bino sincèrement soki na bimi na koyeba nzela kozongela te, perte de mémoire na zoeba susu bana na ngai te na zoeba mosungi na ngai lisusu te nazoyeba eloko moko te. Imaginez-vous, nakomaki na niveau
nini. Amen libota. Mutu na Nzambe atiki ngai ata seconde moko te po aza bolingo, bolingo ya libota ya ye. Soki bolingo ya prophète tembe naza te. Soki bolingo ya prophète konde te nazai ko vivre te. Andeko maladie ya sucre kanginga. Et kanginga à tel point que moyenne se retrouvait exaté. Na beli pendant 3 ans. Na côté hôpital, il y a HG plusieurs fois. Quand on a côté hôpital, et avant de côté hôpital, nous avons un prophète. Nous avons insisté, zoa traitement malade. Nous avons traitement dans des sengeli. Mais changement exaté. Nakende pa mutu na Nzambe na zoa lipamboli alobi frère Sele opikina note zonga hôpital na piqué crise 13 fois. Amen bandeko. Tomuna ka bandeko mususu a piqué crise mbala moko akei na ye ngande ko na bino na piqué crise 13 fois. Na fanyi na mese ba pesi nga biloko kolia na zoyeba te bachaka biloko kolia wapi munoko na zoyeba ngoli susu te. Ba pesi nga biloko na zoko ko chena munoko te na kwei lolemo libanda ba memingai hôpital na kwea ko biki na kulamukela na hôpital. Il a contribué sincèrement. Amen, Libota. L'homme de Dieu a contribué financièrement. Ce détail, il a contribué pour que Nazara na bomo ilokolo bomo ingalelo. Na misolo, na ji, na lipamboli. Amen libota. Nazoe bisebino loko moko na tikali kolo bangote. Dans moment ya crise, je me retrouve dans une maison. Mais ndako ezalaka na porte, n'est-ce pas? Ndako ezalaka na fenêtre, n'est-ce pas? Na se retrouver na ndako sans fenêtre, sans porte. Na koti kuna ndengeni na se retrouver na ndako sans porte, sans fenêtre. Na tomboli miso na moni prophète Konde Mpolo Dominique na ndako wana. Je vous dis sincèrement, na retrouvé prophète Konde Mpolo Dominique dans cette maison là sans fenêtre, sans porte. Mais quelle lumière que j'avais vue. Ndako eza na porte te, eza na fenêtre te, eza kaka na lumière. Ngai na prophète biso mibale. Place na fandaki. Ya fandaki liboso na nga. Ngai na fandi mopanzi na ye. Na tuni sa grandeur. Tokobima wa ndenge ni apesi nga eyanote aisinga iteke tokobima boy to fandi menanda kuana lumière impossible to fandi nanda kuana à peu près 1 heure du temps nga nazota la prophète azota langa ndenge na se retrouver libanda na yebite tilelo. Amen, Libota. Je vous dis sincèrement, il est là. Azomona, azamo konja milimo.
Prophète aza mokonzi ya milimo na biso na mokili oyo na monde entier. Likambo nazoloba natikali koloba yango te. Na se retrouver libanda. Quand on se retrouver libanda, na moni lisusu prophète te, na mimoni ngai na komi na ndako. Amen libota. Maladie na belaki ekomaki ke il faut na tika mokili oyo. Amen libota. Ezalaki que na tika mokili nazala na bomo te. Bandeko, je vécu des histoires impossibles. Ni t'étais sa grandeur, mais tozana vite. Tozana vite. Ni t'étais sa grandeur. Tozana vite. Ye muto asimbi bomo inabiso. Alors, nazoyebisa bino libota nanga muto asimbi bomo ina mokili oyo, c'est le prophète Condé Mpolo de Mouné. Mususu azali te, mutu pe akosa yo te. Il est l'unique, le seul que Dieu nous a choisi dans le monde. Ce qui était, mais le frère c'est là, c'est à comment mikoua, na se amabele, amen libota. Azali mutu toto saye to salela ye po retour na biso eza lobiko tozana lobiko mususu te yango na termi lelo po na koyebisa libota bato oyo ya tuba bato oyo bazoloba biloba bazali ko satire na liwa na malheur. Imaginez-vous, mon prophète Nandako sans porte, sans lumière, ozoyoka mena vivre yango, sans porte, sans fenêtre, courante, mendakuana, pole yako sakanate, lumière yako sakanate, mutuana boko jije ndenge nini, yoko jije ye ozana nani. C'est à cause du prophète Condé Mpolo Dominique. Message à Yelibiso et Zalima. Message ya lobiko, ya kimia, ya lobiko. Tozana mutumsu sa repère ce message à Bomodé. J'ai dit encore une fois, merci sa grandeur le prophète Condé. Nazangi Maloba, il est l'unique, le seul que Dieu nous a choisi pour notre vie. Amen Libota. Aza émotionné quand on vous a donné le message que vous souteniriez et vous l'avez soutenu moralement, physiquement, vraiment matériellement. Soutien Nabino, pour moi, ça me fait plaisir. Et vous allez soutenir Ndengewana. Nabino nyo, moko Nabino a un problème, vous sali, vous soutenir. Je vais peut-être me mettre debout, comme le frère qui vient de témoigner ici que famille Baboua qui est. Mais il a une grande famille. Famille Yoyo Bakoti Kayete. Marga Outake déjà na kufa, mais kola zongi saki. Oh, c'est étonnant que Batamingue Baka na kufa, mais kola zongi sabango. Ah, Dieu a toujours fait grâce pour ses enfants. Amen, Libota. Rappelez-vous comme ça, on zamba saelengai. J'ai dit na hôtel que je vais pas m'voler papa. Tant na zongi na commis vendredi na ba 5h. Na bimina kotika téléphone na station to kangam nango. Na bimina libanda la moni maman mora liboma afandi na beto na biso. Na pesi bonjour maman, abi bonjour ma fille. Nga na lekani nanga. Tant na zongi na ebisi maman na ozaka kawa.
abi na banda ekozela yo na telemi alobi mbongo nazopesa yo eza mbongo wana kosambouye nango te mema ngo na église nga nakei nakoti na lupango ntango nazongi nsima natala boye mama wana aza lisusu te wana ndoto te eza mpe ya réalité nasukoli na ngai nayeli awa na bongolo nakutani na mose moko ayebisi nga alobi nazomona elembo ya mbongo ngabi mosi nzambe asala kaka nateka atombola na gambela nakeli mete kosomba balon na nga nazwi mpe balon nake gambela nabandi kokata balon on dirait mbongo wana badepozaki kodepose ntango nabandi kokata balon natomboli elamba likolo namoni mbongo ngabi te naoza panike te fo nakima na église nalati bilamba nakimi mbango na église na explike basali tokumba na bango ti epa moto na nzambe nazwi mbongo wana nalakisi moto na nzambe alobi eza mbongo na yo eza ya nga te mama na yo akufa moto aye kotikelo mbongo wana bandeko soki ezalaki bapaster ya libanda nalingaki nazonga maboko pamba nazwi mbongo na ngai nabimi naye kokumisa nzambe na oyo asali kati na ngai. Amen. Tango esembola maike bouti kilte boke komela so système wana elongwa yango wana ekangela bino nzela ata 3 ata 4 basisi kilte bakokomela bosabote bino nyonso église mbanzambe na bino mais sobo ozongi na nzela botala est-ce que basalaki ba délivrance pas comme na mbongo wana malgré tangi monta mbongo te noki te boyina mutateka ballon à $200 na ballon à cause à 5,000 €. A combien à combien de ballons? Nana komata na $1,000 te a combien à 5,000 €. Il y a gratuit aussi au côté na ballon. Misala tatate. Musupe bateka ka ballon amando kanisa yepe a kolokota. Ezandenge yele panakolo ndenge pe boko yokaka contribution boy mingi babeta kalibaku contribution boy mingi balubaka me église ba mona eteke dizana passe mutakanisa kandeko na kangi nzelanio contribution boza kopesa pona misala tata ata basengi 10 fois koyima yimakate ozana ngote opesite bo bazana ngo ba kopesa ata basengi 10,000 fois awa pe basenga bambongo ebelete basenga ka pe muke soki contribution mutayena $5 $10 $20 esuki ndenge wana wapi mbongo ebele bauzana maboko na bino metala ndenge kola sali na o yakenda ayokele mawa ayeko pesa ye kebaka na masanga moko pe bayela ki mbongo kutake na ndako te mama moko ya peut-être na hôtel mamuke mama moko ya suka ya mobola akuti mwana kula melaki masanga mwana mama na bino za wapi na yele liboki ya mbongo bosomba parcelle alongwa yo salite boye wela mama na biso mbongo abenganie mwana obengani nga na yeli mama na bino mbongo oli alobake zelaye kaka kubaluka zo baluka mama abungi olie mama soki azalaka wana kolambelaka te ndazwaki liboki ya mbongo albi na yeli bino mbongo mpo bosomba lopango mpo bozosouffrir so ozokotambola mpe na kimia na motema na bolingo mpo baninga na bo bakenda na puissance église oyo bakoyela yo bo bakenda bamonaka bino batalaka bino ti boza wana mpe bazomona bino nzambe atindaka bongo baya kointervenir na bayini na biso contre bato baosala bino mabe
Si s'agit de pesa bino mbongo, bako pesa pe facilement. Mais ko senga ateke baye la mbongo. Les âmes mystères ya. Voilà sœur baye lié. Ce qui a une organisation bien à Bolanda yete le ko boki pe mbongo. Ba Bolanda yeke ozui au lokote ozui pe change pesa pe biso te. Même nanga nde wana bino na joa kite. Na bisa ya yo salela. Tokani hein? Nikola saila bino. Amen libota. Amen papa na Yahweh. Nazo remercier prophète Konde Polo Dominique na maman. Na lala na mona bango baye bakotiti na salon. Baye bisinga bitumbeza makasi. Mais ko banga te kolo komimonisa. Na tikali ka boye lokola mutu moko ko émotion. Après bakomo bima. Bakomo bima bakomi kote totika mitu kanga bi prophète lobi nanga ka bongo après bokei. Après yebisinga te yaka na 14e oya opesa matondi. Na surtout ki na pongi. Na binzambe frère pazala kite tozali ka biso mona mwana. Na lamuki na tongo na kepesa matondi koko maka na komi prophète ayebisinga bitumbe zali menkolo akomi moni sa salisaji na saisiji na zongi na ndaku na to komi 20h na mona boy kureke na bi kureke eroyo nzambe na pelisi torche na pesa torche boye na yebisi mwana na bi Elvis yozwa torche na chambre no kota moustiquaire apanga pe na zwa torche na ke kota moustiquaire na chambre na zui Elvis asisi maman prend na zui ayebisinga na yo kaka vomo yebisinga tala na se torche wana na tala boy scorpion na bi nzambe o nini après ba yebisinga te ko banga te o banga nini ngana bi ayebisinga kanga ngo photo ayebisinga na beta ngo torche na zui na beti scorpion na torche akwei après yebisinga zoa jus na zui jus à base de citron na tie scorpion na bi nzambe abi ko banga te kangango photo na zui na kangango photo scorpion ngo yango na kangi photo na tongo nango na lakisi ba papa ba santine babi scorpion o soko suyo 2 minutes oko vivre te oko kufa na tongo wana na zui pe scorpion na lingi yango après na tumbi yango na eko vanda na zo tache baloyembo na tie loyembo na ndaku na zo yemba kana esengo après na mona boy na uti na libanda na kota pona siso torchonner na tala boy na rideau kati ndaku arc-en-ciel kabi nzambe arc-en-ciel elobi nanga arc-en-ciel ozo banga ni ozo banga te tala ngo ba mona bi nzambe merci nzambe merci oyebi ngai nzambe arc-en-ciel na ndaku nzambe na ngai abi ko banga tozo banga ni kanga ngo photo na zui na kangi photo moko ya mukie ebisinga ozo banga ni ko banga te kanga photo munene na kangi na photo mukie bo pona ko banga après ale ebisinga ko banga te kanga photo munene na zui photo munene na kangi photo munene na bi na ndio lobaka nzambe merci nzambe na ngai nzambe oyebi ngai nzambe arc-en-ciel na ndaku nzambe na lamuki na tongo ale lobi nango na kepesa matondo na bi prophète arc-en-ciel ebimeli nga na ndaku prophète abi arc-en-ciel merci ko pe na za musala moyen na tala ngo pa ezate bandeko na ngai lilobo eza liloba nzambe lilobo eza nzambe tambolaka na kobanga nzambe lona na tongo na midi na pokwa mukolezo kobuka arc-en-ciel ebima na ndaku elekelinga amen libota. Merci papa, merci maman. Mais gloire à Dieu. Peut-être monsieur peut pardonner. Asi nde wanabina batinde la kepe na masimanimba eswaki na kotonio sevimbaki jikaka ekenda batindi mususu na Brazzaville na pembeni ya Mbeto place nde wanabina lalaki ya boye scorpion oeza mordant oya ba pince boy
ça ne pardonne pas. Donc, Bozabana iloba, bilo kwana bobanga kotona yango te. Yango moko e bandozala toujours. Petango yaki même ya Brazzaville na ko koma pembeni ande kona bino na yango moko kokufa. Ya monene alors. Donc sonala yelango pembeni ka sika mbet sika kolala. Donc tolali na scorpion. Misala tata. Bon. Lelo maté yango na exhortation e beleni ne bako pesa bino. Mais véritable exhortation makamboyo qui a weza minene. Je suis émotionné parce que tous les témoignages, il y a l'église à siège et puis Singala n'a plaisir. C'est vrai, hein? Namikolo quand même siège pour manifester valeur mo contre ce calicolo. Et puis mazo mona na po babanda nzambe abomoy. A témoigner de konabino tout ya mikolondambote tout le temps. L'Éternel Dieu est en train de rendre votre frère témoignage. Comment papa aza libanda l'église libanda mais amona ka kombo église iloba. Et ça doit vous dire beaucoup de choses. Peut insister à Monica Riban. Peut insister pour calculer bino moko. Mais c'est vrai que ndege ba looking de kona bino ba neo yo pona liwa. Nabo ba che bilo kwa mabe. Ninga pena banga liwa te. To so kufa na biso kala. Kokende noki kuteza bien. Si dozo umela umona temps ezoleka. Ameli bota. C'est à tel point bon monaki yango monaki même ne lungi échange. Ne lungi mingi na stade balobi mes prophètes akomendeka nini. Maintenant za mutu muindo. Sona zu poso muindo na mona mabe. Maintenant za mutu muindo na boya couleur na biso. Couleur na biso so ke tondi ne lungi na za bien. Bino bonika na zo couleur ba mndele. Couleur oyo za bien ya mwindo. Ezaka bien penza. Ezaka durable. Noir akobota mndele mais mndele akobota noir te. Alors noir a une valeur. Bien que longue bando so kwa mapo biloko ngo elongwe ndambu. Oui lobami pona ndeko mingi bakobeta lisola de 5000. Yemo kwa tanga kitana raison. Mais ndeko na bino atangi pour te puissance à likolo ko accompagner. Kola sa ela bino. Oui union c'est le kawa pour moi. Ezoleke la kakangai. Et le bamakai c'est vrai. Quand Zamba présenté longue ndeko na bino po batbazonga. Et je me suis toujours dit mais longola nono modèle ya message wan. Po robaksa zuwa na batazuwa. Kola batala bino. Gloire à Dieu. Rapidement, tous les qui n'ont question. Deux questions, ma frère, deux questions, ma soeur. Amen, Goda. Moutuna maison dans Apocalypse, chapitre 2, versets 8 à 10. Amen. Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai
les couronnes de vie. emoniseli mokapona mibale eteni ya mwambe kinozomi etatoli boye komela mwanje na lingomba na sumulana ete moto na liboso pe moto na suka oyo akufaki mpe asili kozala na bomoi alobi boye ete nayebi monioko na yo na bobola na yo kasi ozali mozwi nayebi pe kotuka na bango bakolobaka ete bajali bayuda nde bajali bango te kasi bajali lingomba na satana banga boloji bokozwa yo te tala satana alingi kobwaka bamosusu na bino kati na boloko ete bomekama pe bokozwa monioko mikolo zomi jala sembo kino kufa pe na kopesa yo motole na bomoi. Balobi awa que diable a le pouvoir ya ko faire souffrir quelques-uns des serviteurs de Dieu et puis Artinda bon en prison 10 jours. Quelques-uns les a particularité morts. Donc basé belé mais quelques-uns des Artinda bon en prison. Pourquoi quelques-uns et pourquoi 10 jours dans tribulation en prison? Amen. Amen, Libota. Question dans Ésaïe 65, 13. Ésaïe chapitre 65, verset 13. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Isaya mokapona tuku motoba na mitano eteni ya zomi na misato etatoli boye. Bongo nkolo Yawe alobi boye ete tala baombo na ngai bakolia nde bino bokoyoka nzala. Tala baombo na ngai bakomela nde bino bokoyoka posa na mai. Tala baombo na ngai bakosepela nde bino bokozwa soni motuna. Amen, Libota. Question reza basali nini obolia pe banani bo kanzala basali nini oboromela banani bo na soif pe ba obo banani bo na sengo pe banani bo za kofondi molimo so se biso. Amen. Amen, Libota. Mutuna nanga ezana Apocalypse, le chapitre 1er, verset 20. Pona libomba mi na mioto yango sambo mimonaki yo na loboko na ngai na mobali pe na bitemelo na mwinda yango na wolo sambo tina nango oyo mioto yango sambo mijali banje na mangomba yango sambo pe bitemelo na mwinda yango sambo bijali mangomba sambo. Apocalypse chapitre 1er verset 20. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de cette chandelier d'or, les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Question. Na Bible on a tangi ba sukika wana te batangi ba église wana 7 nyonso batangi Éphèse batangi Smyrne batangi Thyatire batangi Pergame batangi Sardes batangi Laodicée batangi aussi Philadelphie. Sikoyo, ma question est celle-ci. Je vais comprendre parce que na ba remarque oyo nzambe asala na ba église oyo asala ba remarque ya bien na ba remarque pe ya mabe na suka azo lobela na ba église mususuke. Ce que j'ai contre toi, c'est d'avoir abandonné ton premier amour. Sikoyo, je vais savoir, les églises là, les 7 églises ici, elles ont existé kakati lelo ou bien ce sont les églises de l'ancien temps.
Si ça existe jusqu'aujourd'hui, liloba, oyo biso toza na kati nango, et cause à la classer parmi église nini awa, na osenga na molimo nzambe kati na biso esosolisa. Amen libota. Amen libota. Bolimbisanga pona voix. Mutuna nanga eza na nzembo oya Izakala nazozwa mwa parti ya mukie. Nzembo toyembaka Izakala zali punda na makasi. Nazozwa place elobite bongo ya kitisi libenga na ye pona komema bakoni moumbu na mosala kozwa lifuti te na suki wana nalobi boye na se ya tango oyo ndeti biso ba misusu oyo ba vite ozomene omona emo fufu emo makala ozoteka osaka isifo contribuer ata mukie ata elembo pesama siko na joua suka nazwa libonza wana te na ebite Ange Gabriel nanga toko suka ndenge ni na porte ale sona otala libenga bongo ye amemi nini mokumba pona kokitsa libenga ana na molimo ezani pe kozwa lifuti te na lingi na yeba lifuti nini te onga na kozwa na pasi onga na omona pemba na kata mokilo. Amen libota. Sikoyo tokoyemba Esaïe 49 1-6 loyembo pona muhumbu na nzambe. Cantique. Esaïe 49, page 41, 40e cantique. Amen. Ne jamais trahir
ekobongisa lisusu babikisa mikati na izala yele nakopesa yo okonalinga mpona makombata nyonso ekobongisa lisusu babikisa mikati na izala yele nakopesa yo okonalinga mpona makombata nyonso.
ye